mais ndeko alingi akomi abandiki a théâtre lelo mais akoma lokola motu moko akala alors ezokotisa mpe bato banzela mabe bamosusu mpe komi alingi te motu wana abandaka komata ye fo akiti mpo ya remplacer donc biso baartiste comédien toyeba mpenza vie de prière toyeba crainte ya nzambe surtout parce que vie oyo eza yango passagère nous avons plus besoin de la vie éternelle papa mokilo basuccès oleka papa na biso basala basuccès awa na théâtre mais lelo baza te bapapa ebale mondial bapapa dudu mais baza te biso tomema succès ona motu te koéviter baconflit bakoswana surtout badébat na bino na presse boye na média ezosala mpenza kitoko te donc on opesa lokwa toleza wana ça fait très mal yaya très mal nga na supporta mango wakufa po na viva lokwa mtu akufa ne lobby po il y a personne comme la Bible dit il y aura aucune pierre qui restera sur une autre mais à côté va liwande ti badiana boye c'est regrettable donc nga pena na kena ba matanga ba artiste mais la sœur m'a fortement choqué choqué pena pour spécial de la foi mais par rapport à makambo ekomi circuler pour la famille na bino babi bozo kufa un peu trop là ezali toloba nini kanda nzambe par rapport à etamboli na bino ou je sais pas analyse nyoko sala par rapport à disparition bande kono ko moi trop mingi pour kufa trop c'est vrai mais cause un peu faux bamsu bakoza raison bamsu bakoza na raison te parce que moto ayebani te so akufi bato bayebana mo peteka kufi mais moto ayebani so akufi ne bon toi tu so bayeba un artiste aza moto aza public les camions sont comme il a même la vie privée n'a pas eu bana biso za place aux la moto les canaux expliquer oh pas de la phase là même moto ayebani te bato les canaux inaperçu donc tout ça ba en public na musalo tout ça là alors ils ont monté que to kufa trop mais c'est qui est vrai que na milieu artistique il est frappé parce que même ba mikono so ba sala kala ba kufa boité c'est vrai que comme il peut belé to kufa belé mais ba mort c'est ça normalité parce que moi j'ai le temps na lo ba réfléchir si ndeko diana donc ba va bien bien moi comme il est na TV na internet na bengai je me souviens dans la chambre c'était vers 19h-20h na bengi na bi qu'est-ce qui se passe yaya alors bien pas ça boye bon aza muto azaki muto so au saletine au mona encaisse trop do abimisa te donc mamu belé na mutema wana selon ngai ko na lobi n'engager muto te ndenga na sai analyse comment mona ko kufa ka boye nga tuzaini na ba rendez-vous to fixer une photo tourner film na benga ki na comment film mo le film wana ndoko joango bien l'artiste basé belé mais pourquoi azana douceur mo même so na film aza contentité kosilikana ye eza purement naturel donc asiliki mais na art azaloko c'est comme si a supplier masiliki donc on va rôle na photo ça na ye na benga ki to fixa ki tout ce qui peut tourner film en côté donc azande ko na loba na loba kufi encaisser trop ba médecin ba lobaka si tout temps to la na ba problème te on bible loba to la na kandate or bible pe sunga biso accident vasculaire oyoyo eza lié ndeko mo expliquer nga ya médecin alobi tant to la na butu makila et tournera plus rapide alors tant il tourne rapide so et quoi na ba problème et ça la accident moko bo écoute ana ça la interruption moko bo et on provoquer ba accident to benga AVC alors quoi encaisser naturellement za ikolo balo te donc tout le monde to le mabe pour abombika au sale mabe abombika peut-être pe maman soit côté na on a vie na ye privé peut-être pe na famille peut-être pe na milieu artistique peut-être partout on doit vivre le quoi et que ça peut ba retour peut-être dans le but que na confirmer na bi peut-être donc pasteur de la foi à chaque fois tu me ça retourne na bien mituna ba bon souvenir ni bugarda pour longtemps mais lelo to tout na on a sens ba mauvais souvenir ni ozo garder pour na diana pose à la kinaye s'il faut dire somme ta kufi wa tolo baka malamu na ye ezaka zaki boye mais moi je préfère soyi muta mabe na matanga na loba na te ou bien na nino na loba te ke na kumisa ye bandaki na loba lokuta pour masumu so ezanga tina ma osali ka lisumu donc mutake sele ko boni muda yibi na ye na yo kosi kaka bosali masumu ndenge moko donc conséquence pour vivre ensemble alors mieux vaut de ne pas parler ba bloko ozo eza lokuta ce qui est vrai ngana loba diana
nakutana ni mingi te na vie mais alors bien bon zapper dit il y a bino ngoyo de Mbanza London TV et pas de Bruno original de Bruno balobi le meilleur site internet aux de la vérité quand tu as la source d'information sport d'information politique d'information musique d'information surtout na de Mbanza London TV botika bablo kwa surtout botala kaka de Mbanza London TV avec de Bruno original de Mbanza London TV avec de Bruno original. Voilà, mbote na bino bande connaissance mokimba voilà, nous sommes bel et bien en cinquantenaire. Ouais, puis place baye ko exposer njoto ya artiste na biso comédienne Diana Makila à place indi baza ko exposer ko na ye bomoni ba sa musala et puis on est là c'est plus ça là puis mina bande connaître artiste comédien ou déjà baza présent c'est lié tout sur la banque moi les solo mukie que bikiza pasi perdre moko na bango ils souci na kati ya motema mais nzamba pesa kimia ba kopesa bango kimia. Voilà, un grand merci na bino tout. On est là, merci. Bonjour. Est-ce que le bano ezami ni lelo eza jour corps ya ndeko na yo Diana Makila wa utikoti kabiso nini okoloba par rapport ya programme par rapport ya maramnyo sondi bosela moko lelo. Bon, eza mokolo moko eza tellement pasi kokabwana ndeko o bozalaki na ye eza facilité mais eloko tokoloba muta décidaka na vie ya biso bato eza nzambe donc vraiment totikeli nzambe a sunga biso nzambe apesa biso makasi parce que c'est pas facile eza vraiment facilité kobungisa une personne si jeune si importante pour Nabiso vraiment, pour le Congo, c'est pas facile. Mais Dieu a décidé ainsi, on n'a rien à faire. Donc on dit que merci à Dieu. Malgré ça fait mal, parce que la Bible lobi na nyoso, topé sa kaka nzambe wana merci. Topé sa nzambe wana merci. Na o nyoso akosale la biso eza ya malamu to ya mabe. En tout cas moi personnellement, je dis merci à Dieu. Parce que Nzamba est baqué. Parce que Diana, si c'était vraiment que pour Nambonga linga kufate, pour na bolingo tozala qui na on a Diana, tant Diana quoi les problèmes, c'était brusque mais on était toujours là, nande konabiso, totika qui était bon. Tina Souka comme le Dieu le souverain, il a décidé ainsi, on n'a rien à faire, on dit seulement merci à Dieu. Mais franchement, le Congo pleure, l'artiste est basé là parce que c'est un jour vraiment dur pour nous. Merci. Bon, merci beaucoup. Merci. Question vous a dit? Merci beaucoup. Mes condoléances. Merci beaucoup. Voilà, tous ensemble, na bino bandeko ya Diana Makila, au lelo ezali jour oyo ya suka pour bato gaité na demeure na ya sika. Nini okolo ba na bandeko na libota bino ba artiste comédien et puis na famille na. Premièrement, grand merci à na ba comédien nyonso to valoriser collègue na Diana Makila na ndenge biso to kanaki. Ça c'est un. Deuxièmement, grand merci aussi na famille biologique, il y a Diana Makila. On ne s'attendait même pas que ça pouvait passer de cette façon-là. Du début jusqu'à la fin, la famille nous a reçus calmement. Entretien d'habitude dans Bango, chaque fois qu'on est vers Bango, résolution normale. Donc, accrochage, et ça va quitter. Et jusqu'à ce que l'élo, toujours Longwa Awa, toujours que nous Diana, nous n'avons pas de problème avec la famille, nous n'avons pas de problème avec les artistes. Donc, c'est que c'est du bon. Voilà, merci beaucoup. Alors, na Italie, après Awa, après Kukundaye, est-ce que vous avez un placement pour la matanga pour quelques jours ou Mbalamoro pour Panzani? Là, ça engage la famille biologique, il y a Diana. Nous, les artistes, et nous commençons au moins à s'organiser de notre manière. Il y a des gens qui vont 40 jours, il y a des bateaux qui vont 40 jours, il y a Moutou, les lignes de paix à son âme, c'est fini, la vie continue. Mais quant à la famille biologique, je crois
que la famille peut au moins après kokunda Diana lelo bako vendre moins temps puisque aza mono abimi na kati bomuna bango bako panzela ka ngulu beauté faut moi réconciliation vanda peut-être dès qu'ils auront préparé leurs 40 jours ça la biso appelle nous ne manquerons jamais de vous faire part il y a événement. Voilà, merci beaucoup. Un message à tous les artistes et comédiens dans le monde entier. Message à tous les artistes dans le monde entier, chers collègues, c'est notre métier. C'est nous-mêmes qui valoriser le métier Nabiso, ce que Zabiso mon côté. Hein? Vraiment, tout le monde, Libanda, plus Libanda, nous ici, on s'est déjà réconciliés pour savoir au moins quoi dire. Mais pour vous les autres, vous avez de cœur Nabiso. Évitez au moins Yakoyoka Biyoka Yoka. Hein? Sur Yoki par ici, par là. Non, là ce sont des histoires qui se passent là. Nous ne sommes pas comme ça. Tu assurer Bino que plus jamais vous n'aurez pas de petites histoires là entre nous les artistes et comédiens. On s'est déjà focalisé pour l'objectif et Komoko. Prochainement vous serez informés. Merci. Très gentil. Voilà, tout le monde est présence na yo, Diana Makila, nini okoloba par rapport à la journée à l'élo et puis nini ekoleka. Bon, eloko nga okoloba par rapport à la journée à l'élo. Les années passent, pardon. Ils ont passé pour te perdre. Donc, l'élo n'est pas Diana. Parce que tant que azalai nanda comme Lili, tu y es que espoir est zakaka. Et tout le monde a tout kaboy n'était. Mais l'élo n'est pas que tika Diana nanda kune asuka, tu y es que tu kaboy naie nanzoto na molimo tu kaboy naie. Auto bano monika lem susu soto koti na ba CD na biso kalo to bana ko tourner nde to yeba ke Diana to koma ka ko recruter. Voilà. Voilà, merci. Question? Est-ce que conseil nous groupe sur un artiste au Botikali, moi quelques conseils? Na conseil na biso auto tikali to yeba ka ndenge ni to koku ko tambola. Pour même na kata famille so bo perdre mutu. Conscience na biso bato to tikali na mokili to vanda ka pona koloba ke biso peto yeba ndeni to ko tambola ndeni to ko kozala donc ezala ka bongo pour jour liwa eyaka eyebaka te nzambe nde mutu ayebaka yango babi to milengele malamu po toyebi ngonga te mpe toyebi mokolo te. Voilà to question. S'il faut fortifier famille biologique naie au baza et puis vas-y mukana otala biso na ba chaîne différente na biso kolo ba pona ngana koloba kaka basenga nzambe kimia po kimia oyo mutu mokila opesa bango eza nango na litomba te po mutu mususu mokila akochola ye apesi yo kimia apesi yo conseil make mopanzi acholi mais kimia oyo nzambe apesaka nzambe achola te. Donc bazaka mutema munene bayebaka kobatela bana ya Diana po baotika liso mona mama na bango te bango nde batikali ba parents ya bana Diana babokola bana na malamu na biso pe ba collègue to tikali to lekanaka à tout moment to yebi kezaka pasi so to sokufeli po to bando lekana liso na famille wane komaka pasi mais to lemba te po azaki moko lokola biso vraiment bana bana omiki. Ok, merci. Pour rendre Mouninga Nayo au Bossane Moussala ici longtemps, dernier hommage, attitude de Nyozalango, et puis au regard, il y a Bandekouno, et il y a famille biologique. Attitude Tozanango Lelo, attitude Tozanango Lelo, et Zakaka, il y a pas si, il y a douleur dans mon thème, comme on a Kobungisa Mouninga Nabiso, na âge moko, il y a mon pied. Oh, bah, âge de fleurs. Akei karabongo, atiki bana et père beaucoup li bango te zo sala passe. Donc attitude ça na onde yango wana. Ya passe vraiment ya passe makasi. Voilà, oyeba ki deli makila bo joie na si ba film ebele. Moi muke ndongo zala kana comment je pourrais dire ba souvenir ni nous garder. Ils sont parfaits pour na Diane Makila. Ba souvenir na zanango to sala voyage moko na Diane.
tokenda na bango tokenda na ye Matadi tozaka chambre mo to bando partager chambre mo konga na ye biso mibale en tout cas vraiment tozaki bien ceux qui azane loko akoli yango te sans abombela sanga na zala donc il faut kanga na zala l'air to sisi pe nini ko tourner tozongi kin ye kenda ki lufu et pas petite sœur na ye azaka kuna na lufu abengsanga ebisinga kete oleke to kende kin e ba mbona biso tozui to kenda lufu to mona na to ko soma pe mo biloko to yena ngo kin to teki ngabi alu kuna na mutu talobi te petite sœur na za kuna bala kuna to kende ozano bien bona bon mais nga c'est plaki na nga te parce que famille na nga et pas na biso ba ibaki kena ke Matadi na ozonga ba yo kanga kena ke lufu na mona ke ngo bien te na boya ki mais a insistaki donc souvenir a bien yango wana mutu azaka mabete to lobita ki azaka malam non apena mabe na ye alinga ko silika mingi azala so azali neti azate aza place aloba mingi te mais soko pesi kana soka lobi penza ozwa penza ya yo penza na ndenge sengeli quoi. Voilà. Message nous lancé na bande kono sa motomba et puis ndeba yebi ki oza en deuil famille biologique na nini okoloba na bande kono yo artiste pe comédien. Bon na famille biologique na ye nzamba simba mutema na ye simba mutema na bango apesa bango force c'est parce que likambo za mukete baza kutu moi bien parce que bazo mona batu ba ye mais l'air batu ba okende ba tira bango monde ba yo pasi wana ndenge zalaka tozo senga kana nzambe azana na bango kaka apesa bango makasi baleka na preuve oyo bien famille na biso mubimba ya ba artiste na zo senga bango kaka to lelaka diana bien likama mabele kate voilà quoi. OK, merci maman Moutso Taminité. Merci beaucoup. Bonjour Papa Kofi. Bonjour. Mes condoléances. Merci beaucoup. Voilà tout mon présence na yo ko rendre les qui collègues na yo dernier hommage ben impressionné les andingi ni pour na mkwalelo au busanga le rôle mutumo pour la moko na bino. Ce que je veux dire d'abord, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. C'est lui qui avait donné, c'est lui qui a repris. C'est tout à fait normal que nous soyons tous là pour rendre nos derniers hommages à notre collègue, à notre fille Diane Makila. Donc soyons un afin que son âme puisse réellement reposer en paix. Merci beaucoup, Hervé Kofi. Est-ce qu'il y a des souvenirs aux gardés pour la Diane Makila, des bons souvenirs? Malheureusement, comme je l'avais dit à un ami, je la connaissais, elle me connaissait, mais je n'ai jamais eu l'occasion de travailler avec elle. Okay. Mais ce que j'ai retenu, c'était une fille très ouverte et en même temps très fermée, c'est-à-dire qui ne se laissait pas aller, mais qui faisait son travail. C'est tout ce que je peux dire. Et merci. Vous avez des souvenirs par rapport à son parcours dans ce monde du média, du théâtre déjà? Bon, c'est difficile à dire, hein, comme je n'ai pas eu à travailler avec elle. Mais je l'ai vue plus d'une fois, soit à la télé, plus d'une fois. Et c'était une bonne comédienne. C'était une comédienne qui promettait beaucoup. Mais comme je l'ai dit au début, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Et voilà. Alors, merci Papa Kofi. Merci beaucoup. Pasteur de la foi, tout cela qui n'a pas pasteur de la foi. Bonjour Pasteur de la foi. Bonjour bien-aimé, merci. Mes condoléances. Merci. Voilà tout le monde yo et oye pour rendre moko ya bande kona yo collègue no balo sani musala ensemble de leurs sociétés ni okoloba na famille biologique na ye na bino pe famille artistique na fan na bino ba misa ko na bino moto. Merci bien-aimé, merci de la presse. En fait, dans la famille biologique, ils ont parce que la Bible lobby, c'est lui qui fait la plaie et c'est lui qui la bat. Donc, nous avons même des pour taper Tolia Moutou et Kokina Ochaki Miate Oyokane, mais celle où on a mis mes Christ. Donc, Asuma Penza Mite ma famille. Voilà, donc on a famille artistique. Nako senga penda na famille artistique tozala kaka ba tozala ini et surtout vie de prière parce que liweza pona mutu nyonso mais vous réalisez que monde oyo batu mabe ba koti pe belé pour biso to sala théâtre to ina biso te poto yebana to yaki ngolo kwa musala moko auto trouver grâce au sala. Mais le lot, il y a un objectif.
non plus osala un bon travail mais bande ebele ba yana objectif na keina koma lokola wana wana lem so azwine 10 ans azwi 15 ans soit 20 ans pour za lelo mais ne walingi akomi abandika théâtre lelo ma koma lokola mutu mo akala alors zo ko tsape batu banzela mabe bamsu pe komi alingi te mutu wana abanaka ko mataye faut quitter pour ya remplacer donc biso ba si c'est comédien toi ba pena vie de prière toi ba crainte zambe surtout parce que vie aux gens passagère nous avons plus besoin de la vie éternelle et papa mukilo ba succès oleka papa pana biso ba sala ba succès awa na théâtre mais le bazate papa pe balé mondial papa doudou mais bazate biso to me ma succès on a mututé pour éviter ba conflit ba reswana surtout ba débat na bino na presse boye na média ils ont ça la penza kitote donc on a pensé le roi tous les ans ça fait très mal yaya très mal ngana supporta mon kufa po na vivalo comme toi kufa ne lobby po il y a personne comme la Bible dit il y aura aucune pierre qui restera sur une autre mais à côté va liwande tibadiana boye c'est regrettable donc apena na gena ba matanga ba artiste mais la sœur m'a fortement choqué choqué pour spécial de la foi mais par rapport à makambo économique circuler par fan la binouabi bozo kufa un peu trop là ezali tout le banini kanda nzambe par rapport à tamboli na bino ou je sais pas analyse ni ko sala par rapport à disparition bande kono ko moi trop mingi pour kufa trop c'est vrai mais cause un peu faux bamsu ba cause en raison bamsu cause en raison té parce que moto ayebani te so akufi bato bayeba na mompete ka kufi mais moto ayebani so akufi ne bon toi tu so bayeba un artiste aza moto aza public les camions sont comme là même ba vie privée na so yebana zomo biso za place oza la moto ole kana so expliquer oh pas de la phase là zomo mais moto ayebani te bato ole kana mo inaperçu donc tout ça ba homme public na musalo tout ça là alors ils ont un que to kufa trop mais c'est qui est vrai que na milieu artistique il est frappé parce que même ba mikono so ba sala kala ba kufa boité c'est vrai que comme il peut belé to kufa belé mais ba mort c'est ça normalité parce que moi j'ai le temps na ba réfléchir si ndeko diana donc ba vai bien bien moi comme il na TV na internet na bengai je me souviens dans la chambre c'était vers 19h 20h pendant na bengi na bi qu'est-ce qui se passe yaya alors bien pas ça boye bon aza muto azaki muto so au saletine au mona encaisse trop do abimisa te donc mamu belé na mutema wana selon ngai ko na lobi n'engager muto te ndenga na sai analyse comment mona ko kufa ka boye nga tuzaini na ba rendez-vous to fixer une photo tourner film na benga ki na comment film mo le film on a ndoko joango bien artiste basé belé mais pourquoi azana douceur mo même so na film aza contentité ko silikana ye eza purement naturel donc asiliki mais na art azaloko c'est comme si a supplier ma siliki donc on va rôle on a photo ça na ye na benga ki to fixa ki et tout ce qui peut tourner film en côté donc azande ko na loba na loba kufi encaisser trop ba médecin ba loba si tout temps to la na ba problème té on bible loba to la na kandati or bible pe sunga biso accident vasculaire oyoyo eza lié ndeko mo expliquer nga médecin alobi tant to la na butu makila et tournera plus rapide alors tant tourna rapide so et on a ba problème et ça là accident moko bo écoutez ana ça là interruption moko bo et on provoquer ba accident to benga AVC alors quoi encaisser naturellement ça ikolo baloba te donc tout le monde to le mabe pour ne abombika au sale mabe abombika peut-être pe maman soit côté on a vie naie privé peut-être pe na famille peut-être pe na milieu artistique peut-être partout on doit vivre le quoi et qu'on ça peut ba retour peut-être dans le but que na confirmé na bi peut-être donc pasteur de la foi à chaque fois tu me ça retour na bien mituna ba bon souvenir ni bugarda pour le mais lelo to tout na on a sens ba mauvais souvenir ni ozo garder pour na diana pose la kinaye s'il faut dire somme ta kufi wa tolo baka malamu na ezaka zaki boya mais moi je préfère soyi muta mabe
na matanga naloba nanga te ou bien na nino naloba te kena kumisa ye bandaki naloba lokuta po masumu su ezanga tina ma osalika lisumu donc mutu akesala ekoboni mutu ayibi na ye na yo kosi kaka bosalema masumu ndenge moko donc conséquence pour vivre ensemble alors mieux vaut de ne pas parler babiloko ozo eza lokuta ce qui est vrai nga na oloba Diana nakutana ni mingi te na vie mais bapièce to joine lokwa ba show na rayon ba pièce musumu to joine ba principal ezaki to jouer au mona elle est trop tendre a jouer na yo musa nzambe na kati ya scène wa mobali na ye chérie soka major bi couper au mona parce que ngaza makambo fait de soleil donc du coup to bi couper bona na scène couper a flasher le mona respect do abimi na scène à côté na vie normale vie réelle au senti ba respect mon beau théâtre comme le roi Vinae. Donc je me souviens un jour talaka ngai na Nanjili grande sœur na ngai Odette azana France a sepela ina ye ninga joie grande sœur na ngai Odette tinimbo ngana me déplacer na Utanjili na benga Diana na yati yazana ngaba so na makala to kutani na super donc ngana ke lukine tigile mbongo na ye grande sœur na tini parce que témoignage ezaki bien nazo tembelete dans le reste na habité mais nazo tembelete mais oya mabepa na ye Voilà, merci beaucoup, Pasteur de la Foi. Merci. Ok, je vous assure. Par rapport à la journée à l'élo, des normages. Non, ça fait mal, ça fait vraiment mal, mais on n'a pas le choix. Le maître des temps est déçu. Le maître des temps est déçu. Voilà. Vous pouvez s'éteindre le bas, voilà. Le maître des temps et des circonstances est à Nzambé. Mon belle vie, l'impression par rapport à la disparition, il y a des Conodian Makila. L'impression par rapport à la disparition, il y a des Conodian. Non, non, passe. Merci. Voilà, merci. Président Vidéloin. Bonjour, ministre. Mes condoléances. Oui, merci. Voilà, tout le monde bino artiste communien. Vraiment, cette fois-ci, boye pena bino nyonso. Atayo pe tout le monde la rouvre presque rare na mamatanga. Comment ça va te bino nyonso? Omoni takinga. Omoni zvezeze ah. Mais bino to mesana ko mona bino na ba itando ike, to moni bino nyonso. Ba yemo muke mangala minene bo itando ike. TV ah itando ike. Voilà, tout le monde bino boye ko rentrer Diana ou azaki moko na bino de hommage. Ben impression les andenge ni plomb quoi lelo. Na ba lelo moko Nzambe akeli biso te potonio comme na sa mokili. Ba circonstances mususu yaka na famille, ba collègues, entourage, makambe belé puisque Diana ko kufa na âge te, hein, mais circonstances yé atiki biso donc yango to sangani kaka po et ko elibiso ya biso rande mona donc ko elibiso moto telema. Ouais. Présente message retourne à ba souvenir ni on garder pour na Diana. Il y a bientôt à Malam. Il y a bien. Diana qui est timide, à la lingi ba polémique était donc on a yébé pour na yama. Voilà. Le président Diana Zate to ebi qui après à Trokunda après bon est-ce que bino artiste au boza qui na bon ici à 40 jours te pour na yebo que la famille ne bande connaît boza sont ensemble la dernière fois. On vit bien 40 jours. Et après 40 jours. Oazamute mamalamu ayebake ndeko na biso atiki bana mibale. Moi les papa, moi Miliki, moi avant ça Minerval et ça bien. Et puis Nzamba pambola.
président nino koloba na bato batalaka bino pour après tant bien na kufaki maki belé bato balandaka bino bamisu bazalaki blessé par rapport à propos na bino nezalaki na média loba nino koloba bato balandaka bino na bandeko na muso bazali bana mboka o baotala biso na musika ndeti na lobana et soulager bango par rapport à marambo bayokaki non ti koloba mpe tout à l'heure kaka vrai likambo ezaka vrai likambo ebeta kelelo so mutu ana bomoyo so mutu akufi ko makambo ebele nga ntango basango epanzani ya vie de la kufi oyebi maloba ebungisa bato kanisa etambola lelo ngai yo naza. Ok, c'est bon, merci président. Soki obeli internet eyende boye ebele boye mais mosusu moninga pa bali boye na mariage boyaka te bino boyaka so mutu akufi soki mutu abeli epi boyaka pe ocontribue pe te mais topanza la contribution bisa kopanza sango bato ba musika ba moni kopanza sango ya mabete nakopi simplement ko journaliste nga na beli na ya okonda journaliste ayi kotala nga na ndako nga maladif na zui journaliste internet na kabile $50 nga bifuta carburant oyebi titre tsa na site na nini esali ndeko na biso vie de la 30 kilos so ntango ayaka apesaki nga atata naka munene ndeni yo ayebaki nayaki na 90 totike na 60 donc po kaka nombre de vieux kota donc ozoluka mbongo na pasi ya moninga Mai amiso sisi sakamate. Mai amiso sisi sakamate mais ndeni yo na ma. Na ina mawa makasi parce que nous tenons sur toi Zalia, je pense que même yo même bande komosusu au batala rapso na télé même ba famille biologique il y a famille ya Diana Makila même famille ya théâtre bazana souci makasi ko perdre moko o ya bango o ba mesana ki na ina nzela musala oyo musala nde sala ke boye ba pour le peut-être boya vous avez interview on peut s'information ba fanatique au bas informer comment ça se passe ici donc mawana nde yango ici biso parce que na rokovana na ndako te pendant que ndeko na ngai bazo bimisa le poto kunda lelo eza logique te parce que nga pe lobi na tika mokili oyo alors ceux qui na la kisi bolingo wana est-ce que bato ba oza envie ba olakisa bolingo wana donc aza n'importe qui te pananga aza pena ndeko na ngai surtout ça les musala mo mingi voilà. Merci. Non, c'est pas tout le temps on a peut permettre de bande comme ça. Non, toi pendant peu bande comme souper ba
balobi bozape di ya bino yango oyo de Mbanza London TV et pas de Bruno original de Bruno balobi le meilleur site internet aux de la vérité oyo ekotaka ntina source d'information ya sport d'information politique d'information musique d'information nyonso tout na de Mbanza London TV botika babiloko wana nyonso tout botala kaka de Mbanza London TV avec de Bruno original de Mbanza London TV